Ce journal vous est offert par ONG, Service Réussite Internationale. King Mag, le roi des magazines, et que vous allez bien la bandaku, bon prêtez bien attention pour la colonne d'information. L'édition de monsieur Mokonalelo, il y a format rétrospective. Ngai Karmita Fatouma, Natomba Libino, Bafeto Malamu Botika, Tom Sabino que Mokona lundi, Tolek Segbino, accident de circulation et Salamakina Kitambo, chance Karapo Mutua Kufa Kite, Bolanda, Elema. Excès de vitesse ezali à la base d'accident de circulation au Bomoni Awa. Voiture marque IST Ketch zanga la scène nga bakinoa babengaka yango ebetaki tono na butu ya samedi vers dimanche na croisement ya avenue Bangala na Kasavubu na commune ya Kitambo. Chauffeur azalaki ye moko na kati, mais après tono wana abimaki mobimba à part bapota ya mikie. Chauffeur yango azalaki na kisela ya lisekite autaki na commune ya Mongafula pe azalaki kozonga na ndaku na yekaka na Kitambo. Kasi lokola vitesse ezalaki neti ya avion, volume ya makasi ya radio na kati akoma kaka awa boye abeta tono ayeko sukisa course na caniveau. Chance na ye po akufaki te. Dans la Kitambo magasin après ça Bangala, tulala ki faire ba dessert to ki kaka bu to bima mbangu mutuka oyo baluki do chauffeur za na katika yi moko mais akufite restement ajura moi kota muki ala. Vraiment ba chauffeur ya République démocratique du Congo esengeli bopesa passage. Excès de vitesse esi boyeba suka na yango ezalaka kaka ba accident milelo. Mais pourquoi boyoka kaka te? Yango esengeli na bino tangu bozali ko rouler bo roulaka na vitesse o ebongi pona ko éviter ba risque ya boye. Soki bozali ko rouler excès de vitesse te masanga pe te. Pesa passage. Marche ya bandeko ya Rasop elimete bongwana ki ville morte mokolo ya le 19 décembre peli susu la police bakanga ki miyibi kuna na commune ya Makala ezali bele moto salaki bino mokolo ya mardi. Mardi 19 décembre 2017 lelo Kinshasa elamukaki lokola mikolo nyonso te. Ndenge kaka boyebi ke bandeko ya rassemblement elimete balobaki ke bakosala marche pacifique pona ba raison oyo bango moko bayebi. Mais na ngambu mususu atako gouvernorat ya Kinshasa epesaki bango accord te po bango pe na ngambu na bango balobaki ke mardi ezali lokola ba journée nyonso population bavague librement na misala na bango oyo bateka po eloko moko te ekosalama. Mais kobanda 6h ya lelo ti kokoma na pokwa population mingi babangaki na bango kobima ndeti awa na boulevard mituka ezalaki na yango ndambu kaka ndenge boyebi ke batu batondaka na bare mais ezalaki polele kota na transport librement mutu akotuta oyo azali te. Kokoma awa na centre ville ba maison commerciale mingi ezalaki ya kokangama. Quelques maisons karande bafungolaki na bango. Na ba cité population basalaki ba activité na bango normalement kaka ndenge ezalaka chaque jour. Mais bon ba que situation est préoccupée population makasi oyo mutu na mutu apesi ya vie na ye. Bon, te marche vraiment comme tel. Toko bandaka ba marche nyoso boye ba makamu nyoso ata pesa lobili kambuto kimi ata moi eloko moko buketo kimi toko kimaka boye te. Et paralyser ville hein. L'activité nyoso eza KO donc le mo esa mité eza passe. Mais ezande ba voix oyo yango moko construit pesi pour ba réclamer ba droit na bango.
donc baosenga changement na mboka respect ya constitution yango nomoni ezosala eza baresultat ya bakozanga koyoka baoyo balanse ke marche ezala baoyo balobi non marche ezala te. Alors c'est dans cette confusion là entre majorité et opposition de même journée na biso boy. Donc journée à vrai dire eza ya kokufa eloko malonga eza te. Bakondi République démocratique du Congo ezali mama na biso. Bijou moko kaka au peuple congolais bazali na yango. Kasi bazali kosenga na bakondi esengeli koyokana ezala population balongwa na crainte oyo po ezali kosunga te misala ya mboka e évoluer. Boye eza mabe. Bopesa passage. La police congolaise n'a pas maître volontaire bazali déterminé ya kosilisa insécurité surtout wana Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Yango wana butu na moi baza kolala te koluka kotambola pona kokanga batu mabe bazali ko empêcher population balala pongi ya kimia. Awa tozali na commune ya Makala na quartier Tampa bajana bomoni baza ba vrai coulonaire donc soka kuta na butu e ko ratete fo pota abotoli biloko nyonso. Mais na butu elobi bakotelaki famille moko na ndaku bazwaki biloko ebele na télévision oyo bomoni. Ba maître volontaire na la police toujours derrière bango balandelaki bango makasi ti suka nango baiko kanga bango na tongo ya lelo botala bajai na makasi na nzoto bakokai koluka me baponi musala ya konyokola bandeko na bango bakongole yango wana bazali kobeta misu okanisa bango bana malamu nzoka nde batu mabe makasi koleka. Bon, izalaki ndeko wana tozana na mouvement moko scout tozaba na CBFC tosangana biso nyonso ba conflit ezaki nango vraiment makasi te pona monaki azoyiba ngai na ndako na bi encore yozoyiba nga koyaka so na ndako epa na ngati na bakabine pe koyaka te or que tika lelo kwa choc na motema abomba si et c'était avant-hier baye na butu na ba machette donc na oki porte ningani ndeko tozaki na bujenga na okande porte ningana tiki na betikara abujenga suna oka porte ningana na bina ke kotala soki ezani kokoma na komi wana ta rapport de bakata ki chaîne atika na do regretter la situation ya bana oyo ezosila te bana oyo bazana ekiri na bango baye kokotela moninga na bango na butu bazwiye biloko nyonso na ba machete biso toza kokanga toza kotinda mais solution ezala kolo biloko na kanisa bolandi ye bana oyo na ba biloko na bango bomoni bango alors totinda bango akile do. La police na ba maître volontaire baza kosala musalo eza komonana kasi soki bato aboye bakomi lisusu epa na bino bakondi esengeli basibir basor na bango po bazali konyoko la population potang babimaka lisusu bazalaka jamais rééduqué bazongelaka kaka comportement oyo tout oyo esengeli basibir pesa passage. Mercredi, tosalelaki bino clôture ya 6e session ya conférence ya ba gouverneur esalamaki na Goma pe lisusu eta passerelle ya quartier D na quartier 3 kuna na commune na Masina ezali belema oyo tosalelaki bino. Clôture ya 6e session ya ba gouverneur esalamaki lobi mardi 19 décembre kuna na Goma. Débat ezalaki tout autour ya thème ndenge nini bakoki ko mobiliser ba recette ya ba province na bango pe ba structure ya ba dépense. Conformément na disposition ya article 200 na constitution pe na article 10 ya loi numéro 08/015 ya le 17 octobre 2018 oyo elobelaki fonctionnement ya ba conférence ya ba gouverneur ya ba province oyo euti kosalama na Goma kobanda le 18 na le 19 décembre 2017 oyo. Na nyonso 6e session ya conférence ya ba gouverneur oyo ya ba province esalemaki sous présidence ya chef de l'État Joseph Kabila Kabange oyo akonvokaki yango na nzela ya ordonnance numéro 17/074 ya le 16 décembre 2017. Kasi boye bakio na conférence oyo tomonaki présence ya premier ministre Bruno Tshibala oyo azali pe lokola vice-président ya conférence, Emmanuel Ishadar Ramazani oyo azali ministre en charge de l'intérieur pe sécurité oyo azali ko jouer rôle ya rapporteur na conférence oyo. Peli sous présence ya ba gouverneur ya ba province nyonso. Ba invité de marque pe bazalaki na conférence oyo. Sima ya mot de bienvenue ya gouverneur ya Nord Kivu,
pe communication ya chef de l'État Joseph Kabila Kabonge. Quelques points des ala qui retenus ou ça qui ordre du jour. Il y a 6e session à gouverneur. Il y a liboso babete qui c'était sur évaluation, il y a niveau exécutif, il y a recommandation, il y a 4e et 5e session à conférence. Il y a gouverneur ou ça qui kuna na Lubumbashi, pe lisusu état des lieux, il y a province. Na communication, il y a membre, il y a gouvernement, pe personnalité, lisusu adoption, il y a rapport. Na nyonso akosimba ezali ke na niveau évaluation exécutive et ba recommandation ebimaki na 4e et 5e session balobaki ke ba avancer makasi ezali kaka etikali ba point mususu o ezali na nzela ya kolandela na etali état des lieux ba province na niveau ya mobilisation ya ba recette pe ba structure ya ba dépenses situation sécuritaire o betamaki sete na République démocratique du Congo balobaki ke ezali satisfaisant sauf na ba quelques provinces oyo ba problème ezalaki nango bazali ko inviter peuple congolais ba koka ko protéger mboka contre batunyoso ya mitema mabe oyo bazali ko luka ko détruire yango pe ba remercier ki chef de l'état o atie ordre pe sécurité na niveau ya Kasai concernant mobilisation ya ba recette ba notaki que ezali faible na niveau ya ba ressources oyo linkolakisa na niveau ya ba facteur économique pe financier. Na conférence oyo basengaki na gouvernement central akoka ko recenser ba contrat minier pour ko permettre na ba province na ba investisseur bakoka ko investir na secteur oyo na nyonso ya kosimba ezali kaka ke ba recommandation oyo ebimaki awa eservaki bango lokola ba résolution pour ko traduire volonté politique ya kobongisa niveau central pe provincial. Oye tikali ezali kaka kotala ndenge nini ba résolution ebimi na 6e conférence ya ba gouverneur oyo ekozala pratique. Pesa passage. Musicien congolais moko ayemba. Population bazo senga nini? Kolia, kolata pe ko vivre malamu. Kasi ezali yango te oyo population bazali ko vivre. Lokola awa na commune ya Masina, passerelle bomoni esangisa population ya quartier 3 na quartier D. Kasi population bazalaka na difficulté pour na ko traverser passerelle oyo bota leta nango eza kutu ya koloba te. Ezali mélange ya chassé ya mutuka na mabende nde batiela bango awa. Na sena yango fulu. Donc pour traverser awa, il faut fixer misu bien na mabende, sinon te soko raté, oko zindo zui vrai pota, tétanos et koki jamais ko raté yo. Likolo na ba condition ya passerelle eleki mabe, bota la tata mobimba oyo, po katisa ndenge nini, azobeta pa moko, pa lisusu, asimbi mabende, tipo bima, esika mabele koti. O ezali pasi, ezali soni, toyebi te soki bakondi ya municipalité ya coin oyo bazali topete. Population balobeli papa oyo tozoyeba te bato oyo baye kobukela biso mpo na biso babike babongisa nzela bata foreste soki foreste na bango banda baye babuki nzela basimi nzela bakei tozoyeba te so balingi nini nzela biso kokatisa yango epo biso tokendaka ville nzela pembe nde yango bali kosilisa yango te tande tokomi kokatisa bana babima biso na mikongo bana na biso so bache mabaya te bokoleka te donc eza pasi tulumba oyo tolemba na biso tolemba bazelaka kaka bazela kaka baélection kokabaya basela biso babiloko oyo tala neti siko tala bazosenga bato ba 100 francs bato baleka nzela bebi tolibaya po baleka 100 francs so 100 francs te oleki na libende bakondi ya Kinshasa badepute na kwa oyo mpe babima bozela kaka baélection te mpo boya kokosa population na bapon na bino ya lokuta ntango yango oyo bazoyoka pasi basengi lisungi bosalela bango mpo moko ya malamu chasse ya mutuka oyo elongwa po population baza na danger passage. Jeudi, tolakisaki bino ndenge nini partenaire ya King Mag ONG SRI bazali kosala mosala kitoko epuis na batémoignage ya bato bavoyager tolanda. Simon Ikambaye, le tout puissant SRI, le Pink King SRI. Papa, maman, déjà boyeba que meilleur héritage bokoki kotika la bana na bino ezali ba étude ya qualité oyo ekosunga bango lobi na vie bakoma bato ya malonga pona yango
ONG Service Réussite Internationale. Il y a président Ikamba Simon et qui décèle bino ba prix pour na kotanga na étranger. Na ba fin de l'année oyo avec $500 ya pamba ba kosalela yo ba démarche nyonso pour na kotanga na Tunisie. Et silite o pour na yo mutolingi kokende Canada, États-Unis d'Amérique, État Schengen mobimba. Komi tungisa na yo lisusu te po grâce à le président des présidents Mosungi ba Congolais Monsieur Simon Ikamba na $1000 ya pamba ba démarche na yo nyonso ezali kosala mabe au voyager na facilité. Bana ya Congo ONG Service Réussite Internationale ezali nango ambassade te kasi ezali mosungi pona ba voyage na bino. Po makambo konyo kwa manase ya bamoyi kokotaka ba jeune prière pona koluka voyage ezala lisusu te. Yoka awa na ONG Service Réussite Internationale atolingo kende Chine, Dubaï, Chypre, Russie, Brésil, Inde, Cuba, Maroc, Tunisie ezala Afrique du Sud to bamboka misusu. Ata voyage touristique, voyage ya ba étude, voyage ya soins médicaux, au conférence de commerce, ba démarche ezali kosalema na facilité, kobeta matata na mikolo muke ozwi visa na yo, au voyage kitoko nyonso grâce ya crédibilité. Pe sérieux na confiance ya ONG Service Réussite Internationale ezali na yango. Bino moko botala bandeko yo ndenge bazwa ba visa na bango awa na ONG Service Réussite Internationale ndenge ye moko le président international Simon Ikamba accompagné ki bango na aéroport ya Njili. Soki pe bakomi na ba destination na bango bayamba makakitoko pe orienté grâce à ONG Service Réussite Internationale. Botala na mesa le président Ikamba Mikoloyo ba visa plein na craqué. Kala mingi te azotendika ba Congolais misusu na étranger. Bana ya Congo bokeba en tout cas bokeba na ba chance ya mike oyo bazali ko escroquer bino bambongo ebele po bango moko na ONG Service Réussite Internationale babi magande ba commissionnaire. ONG Service Réussite Internationale lelo ezali na 4 adresses mokoka bisika ya kobunga te ya liboso pona bana changu nyonso boya kokutana na numéro 25 ya boulevard Lumumba quartier sans fil na commune ya Masina référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse ya mibale na numéro 24 ya avenue Colonel Ebeya na commune ya Gombe référence quartier général ya Armée d'Isali ya misatu bokokuta yango na numéro 83 avenue Pascal Taboulay ex Tombalbay na quartier Golf na commune ya Gombe référence na studio Ndiaye na kati ya RTNC2 en face ya Inerbe na Wileri pe ya suka bokozwa yango na avenue Mpozo référence imprimerie de la cité. Bana ya Congo Bomiko Sate, meilleure adresse pour la facilitation ya ba voyage na bino ezali ONG Service Réussite Internationale pour na SRI nyonso na facilité. L'impression nanga est tellement positive puisque nazalaka desi bisika mususu na kendaki mais awa tangu na ye pour la obtention ya visa d'études pour la Tunisie nation on a facilité ndenga bango bayemba banzemu na bango donc en peu de jours donc en peu de temps moins de 14 jours naza déjà na visa d'études donc naza très satisfait et surtout naza na utaki matadi na ena kini pour la Kambongo pour la première fois bisika musu na kendaki et simbaki te mais awa vraiment nous ces autres na facilité naza vraiment très satisfait même na famille na bango bimba. Je viens de Tunisie pour les études, bien sûr, grâce à l'ONG SRI, du président King Naikamba, qui m'a aidé, il m'a facilité à avoir ce visa facilement et dans très très peu de temps. Donc, merci vraiment au président King Naikamba et à l'ONG SRI. Donc, venez très nombreux ici et vous ne serez pas déçus. Vraiment,
GSRI Kito Makasi. En tout cas, toujours moi satisfait Misato, Alphine Rabel et Joël, parce que tu as vu visage Misato encore et puis le deuxième jour on a mis sur le départ, Misato et donc tu as vraiment nécessairement malheureusement les anguilles en Niama, les lots de Air Maroc. Héroïne, la ndenge mukete visé yango na kei. Héroïne, la ndenge mukete. Esika lokumu na Nzambe donc na ngolo Nzambe donc na Nzamba bakisa ibele président donc assurance kaka. Président Oumela. Parce que kitoko kano. Président Simon Ikamba a Oumela. Pour renforcer la sécurité na ba fête oyo Kinshasa, général Kasongo a salisaki réunion de sécurité moko pe lisusu inondation esalamaki kuna na commune na Bumbu bandako ebele kendaki na mai na procès ya ba policier oyo babomaki jeune moko na kombo Isaac ezali ba élément to salaki bino mokolo ya vendredi. Na cadre ya koluka ke population kinoise ba fêter Noël pe fête ya bona na kimia yango nde ezalaki bongo motif ya réunion oyo le général Silvano Kasongo a organisaki mokolo ya lobi jeudi 21 décembre na Kinshasa entre les commissaires provinciaux ya la police na ba au cadre ya structure ya la police. Nde na premier point na bango, le général Silvano Kasongo a instruit la police ya ko renforcer sécurité, particulièrement na ba point chaud nyonso ya capitale, afin que population ba fêter malamu bazala déranger te na ben civique. Na deuxième point, bayaki bongo ko tirer au clair conflit oyo elekanaki semaine passée entre Chinois et Congolais na grand marché. Malgré bakouze blessures, affaire yango et trouvaki bongo izi moko ya esengo entre les deux camps, trouvaki bongo arrangement à l'amiable devant la police. Pe nanga muna bango la police balobaki ke na ba prochain jour bako fongola bongo magasin chinois oyo ezalaki bongo scellé pour l'activité ezonga. Boyende ezalaka. Longonia na général Silvano Kasongo na befort nyonso zali kosala kopesaka bongo instruction à la police pour na veiller à ce que population bazala bongo na kimia. Baloba na lopoto après la pluie c'est le beau temps. Kasi awa na Kinshasa après la pluie ezalaka nde désolation makasi. Botala bino moko ndenge nini population ya Bumbu quartier dipi ya avenue Mabeka ezalaki inonde na ndenge moko ya kosakana te. Cause na yango ezalaka bongo maki ya kirage ya rivière Kalamu oyo rivière ekoma moke mai nyonso yango oyo na bandako ya bato. Côté oyo population ezwaki difficulté makasi pona ko traverser. Botala bino moko siko ndenge nini bazali kolongola sapatu kotombola bilamba pona ko katisa na ngambo mosusu. Pe lokola kinoa buka na rate kopi yango ebotamaki bakomaki komema bato na mokongo moyena quelque chose pona ko katisa na ngambo mosusu. Ba reporter na biso basukaki kaka na quartier dipia te bakitaki bongo ti na quartier Fimi epai wapi tozalaki kaka na même drame ba inondation ba érosion ebotamaki donc Bumbu ezalaki na situation moko ya malamu te na miko ya King Mag toyoka ndenge balobaki. Donc comme une inondation bino bakonzi botalela biso ndenge babala bonsana e baby batu nyonso tu pembeni bakimi likolo ni likolo mai vraiment bino bakonzi botalela biso nano yango toza ko voter bino pour que bobongisa biso pe tobongisa bino biso soki mbule beti dans désastre ya osakana te biso a fleuve pour te kosa au moins place on a telemi mai koma tina luketu ande eza boso mbule beti terrasse o matara dans le roi fleuve dans so yebite a ochola donc tozo déplorer bana moye basakana te bino mo bomona ka ba mai neza. Papa Ali Dombombo, autorité municipale ya commune ya Bumbu. Situation ya quartier dipi ya pe Fimi yango oyo. Descente na yo pona kosala constant. Pe ko trouver ba solution. E ko sala babita quartier oyo bien makasi. Poko mona bandeko ko dinda na veille ya ba festivité à fin de l'année boye. Kitoko ten pesa passage. Naza ko pepa yango me naza ko wakutute. Liloba na yo ya sukolo biboni au tribunal e kokanisa. Le balanga ya suka nazo senga na tribunal etikanga naza innocent. Population
population bozali komona awa na commune ya Nsele précisément na Kabadara baye kotala ba criminel oyo bazali kosambisa na justice militaire pona nini bafundi bango ke babomaki garçon moko na kombo Isaac Chanin âgé de 22 ans kaka na même terrain. Mais batemo balobi ke Isaac bande kotambola na terrain le 19 décembre akutanaki na oyo elati teni ya la police nda amenasaki eti abomi Isaac. Tango oyo la costa ye ekokuta événement nde akangaki muninga na policier inde tina susiat balukaki kolandela dossier nde na kosambisa bango baye ko comprendre ke mobomi ya Isaac ezali policier oyo po alukaki abotola Isaac biloko nyonso esalaki pasi makasi. Mais lokola justice ezali wana pona ko découvrir vérité wa sali mabe sengeli bakatela embano na ye boyeba ke oyo elati teni la police azwaki 20 ans mobimba ya emprisonnement pe ndeko alataki la coste ya rouge azalaki na innocent ye azalaki akite na problème oyo donc akokaki kozonga ndako na ye na kimia. Musala oyo justice militaire esali ezali penza ya kopesela longonia po soki bakangi ba criminel boye vérité yebani wasalaki mbeba sor na ye eyebani pe famille ya Isaac bakoki sikoyo ko vivre na kimia pona koyeba ke mutu asalaki mwana bango mabe ayebani oyo esali bien. Bona koshite senge baba ke mokolo ya samedi tolakisaki bino ndenge nini population ya quartier Kalunga kuna na commune Selembao basepelaki makasi ndenge nini batieli bango courant banda 1962 bazara na yango te tolanda. Banda quartier Kalunga oyo ebotama na 1962 awa na commune ya Selembao. 2 ans kaka après indépendance ya République démocratique du Congo, bana Kinshasa bondimela ngai population ya kotoyo batikala komona courante. Mais esengwe tondaki bango makasi mikoleleki po na makasi ya gouvernement congolais. SNEL, Société nationale d'électricité ayaki kotiela bango courant. Sikoyo Nabutu kotambole koma pepele po quartier et koma kopesa image ya Washington. Mais ya pasi ezali que na 20 avenue o ezali ko constituer quartier oyo 16 kakande courant ekoti kasi 4 mobimba courant ekomite. Ezali avenue Kilembo, avenue Kimbondo, avenue Kinzambi na avenue Yanda. Population baleli makasi po insécurité école na 4 avenues on a ndenga lisekité courant koto e comité juste courant sika na likolo na lusadus donc tozo baté au juste eza nini ba porter na baba na biso ezate câble les de comprendre est-ce que ba rotiabe ba rotiate soki musala ya kuna batie biso Kalunga yanda ko banda Kilembo Kimbondo Kinzambi Yanda batie bango na compte pour Lumbambo et pourtant yanda sugi na Kalunga sugi na Yanda comment ba nini ba bation na elle pour Lumbambo ce n'est pas vrai. Oyo SNEL sali na quartier Kalunga na commune ya Selembao awa en tout cas ezali musala kitoko pe ezali kosenga babetela yango maboko makasi mais bakonzi ya SNEL soki botali pe boluki solution pona 4 avenues o etikali na kosa bino te ekosala bien makasi bebela soki ba poteza te ba sire batuke ba mema poto. Bosalaki ba message bosengaki yango lisusu ezonga na dimanche ya lelo mbutu oyo ekangaki semaine le professeur sia komanga mutu lelo tokere commune oyo tuna boye beau-père ezali papa oyo azali nelongi kitoko to ezali papa ya mutema malamu papa ozali mutema malamu papa ozali mutema malamu papa ozali mutema malamu papa ozali mutema malamu beau-père ezali papa oyo azali elongi kitoko to ezali papa oyo azalaka motema malamu. Bon, beau-père eza mutu te. Beau-père eza mutu te. Bon père eza mutu, mais beau-père eza mutu te. Beau-père eza titre. Eza titre ya classe, titre ya nyama, to titre ya ndenge.
Bon, eza titre ya classe te, mais eza titre ya eloko oyo ezo constate na mutu. Eza eloko ezo constate na mutu. Beau-père ezali papa oyo azali elongi kitoko to ezali papa ya mutema malamu. Beau-père eza papa elonga kitoko te, eza pe papa mutema malamu te, eza papa bokilo na yo. Papa bokilo na yo. Ngai Médard Yeraïs Kulutu Arnold beau-père ezali papa ya elongi kitoko to papa ya motema malamu. Papa ya motema malamu. Papa ya motema malamu. Papa ya motema malamu. Toyebi on tolanda mpe la télévision. Mais bon secrétaire. Mais bon secrétaire la question. Ok. Maman le moto alobi déjà to sekaye te. Ok. Dieu mundele ayoki. Dieu mundele maman lono le moto alobi ba sekaye te ba kinwa ba sekaye te. Ok. Maman na biso. Question tozotu na ezali boy. Beau-père. Beau-père ezali papa o azali elongi kitoko. To ezali papa oza na mutema malamu. Beau-père il a si nani Coco. Yo. Bonjour c'est Caro. Beau-père il a si Coco va bien en français bon père. Quand tu es grand-père. Beau-père. Parce que biso to tuni beau-père ezali beau-père ezali papa o aza elongi kitoko to papa ya mutema malamu. Oza elongi kitoko, oza kitoko kaka. Oza kitoko. Oza kitoko. Merci les professeurs des élèves pour ça qui toko salaki na semaine mobimba. Kasi population boko koyeba ezali kaka que beau-père ezali na français na lingala balobaka yango papa bokilo akoki kozala papa ya mwasi to pe ya mobali na yo. Édition ya lelo soki esepelisaki bino bopesi merci Nerité Kanu. Sima caméra Raïs Moussa na montage Agnon Mabengo Vini Fact Dio merci Mundele basalaki yango pona bino. To souhaiter joyeux anniversaire na Joëla Peshi o abotama moko na lelo heureux anniversaire na yo. To souhaiter kaka ba prospérité, longévité pe épanouissement na entrée 2018 o nzamba kokisela ba posa na yo. To pesa mbote na ba bébé ya malonga Ninelo Diezono pena dasa baza ko fula King Mage Kende. Balobi dimanche o boki mamangu kuna na komina Selemba wapi inauguration ya boîte moko ya kitoko ko sala makuna yemoko le président Yangabora kozala présent. Awa na King Mag kotoyo Bokondi kotoyo victoire. Biso na kata King Mag todondwa image ne saleli ndezo sala différence. King Mago pesa passage. Ce journal vous a été offert par ONG Service Réussite Internationale. SRI, Nyonso na facilité.